toujours vivre le bien tu fais bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Alors, pasteur Bali, ngai nazana mutu kuna ya zana pavillon 11. Awume kuna yep aza cousin na ngai. Yem tauchi ko benga ngai vers auto benga ngai sikoyo alobi na ngai que mukuna azo sanza makila abamemie na ambulance akei sana sikoyo azo lobate azo salelo ko moko te auchi ko lobela ngai ngo sikoyo. Nde na yebise ke na uchi ba formation na sana ezala eta bien te. Ezali ya solo pasteur Bali vérifier information oyo. Ayebisi nga sikoyo ba uchi ko mema sikoyo bato batinda ki bakota na kati ya chambre ya mukuna ba resista ki te batiaki poison ya na ndenge ya spray batiaki déjà poison wana donc azali la information bien okoyoka yango meka ko tuna nani Achille akoyebiso nga muta benginga aza na pavillon 11 na prison donc azalaki wana mukuna abatie na 8 aboyaki 8 me batie na makasi na 8 batielie donc poison zo sanza makila siko ba memie na brancard nazo ba information ya pire na yango siko na prison Landia MTV mbote na biso esengoza ya biso ya koyeba ke bozali ebelo bozali kolanda biso to partager moke quelques instants il y a analyse per réflexion à sujet moko toyebi na ko pona lelo actualité boyebi toujours pe dominé na maladie ya Covid-19 oyo ezalaki annoncé na mboka na biso depuis le 10 mars kino lelo évolution comme makasi avec 1000 cas confirmés atteint mais nombre ya ba mort ezali plus ou moins 65, tous en a 63 je crois, et donc côté on a des mots espoir ezali parce qu'au début tous qui autour il y a 10 entre 10 et 15% à nombre à batubala qui au coup famesico vraiment tous en c'est à 7% donc ezali nouvelle moko ya bien tous pratiquement à 3%. Oui, ça allait à peu près qui n'a pas mboka msusu. Est-ce que prise en charge n'est commis améliorée peut-être mais on est sujet na biso ya les lotés on est allé quand cadre à rappel tout ça la capote ba commis battre la contre maladie en respectant ba mesures barrières bien entendu ndenge ba kondi ba pesa ki biso actualité ezali affaire ya pasteur Mukuna Boyebi oyo azali na makala pour une affaire ya viol présumé bafundakiye et pas à Mamito Mimi Chibola, où il est accusé de viol, menace de mort ainsi que rétention. Il y a pas de documents. Et donc, mais au-delà de ça, pasteur Mukuna Zalaki peut les sous-victimes, il y a plainte Moussousou et Zalaki, il y a Salaki Yango au nom de la famille, il y a Laurent Désiré Kabila, pour y a Salaki allégation belé, notamment sur l'Iwaya Kabila et pas Iwapi à Lobaki Makambo belé, et donc famille où Basaki identifié comme petits enfants, il y a Laurent Désiré Kabila porté les sous Namukuna plainte, il y avait une troisième plainte où il y a plainte Zalaki, il y a groupe Moussou Yabatu, où Jacques Bomba porté plainte au nom, bien sûr, il y a Joseph Kabila, je pense, hein, mais tout lundi les sous toyoki que plainte Moussou pe les ali ko bongisama pona contre évêque Pascal Mukuna alors to mituni est-ce que les ali volonté à maintenir rien en prison pour ko punir rien par rapport à évêque patriotique qui à Salaki ou aussi quand Salaki ko attaquer makasi vraiment ancien chef de l'État Joseph Kabila c'est possible mais avant to ko analyser un peu makambo par rapport il y a plainte union surtout contre évêque Pascal Mukuna n'a proposé bino bolanda mo extra moké pour comprendre nani balingi suba porter plainte ensuite tozozonga pour que tout ça l'analyse na biso peto clôturer le son na biso alelo je rappelle que boza kolanda DMTV ceux qui vous a déjà abonné merci beaucoup ceux qui vous en abonné te cliquer au comme abonné ko bosa te cloche ko apparaître juste à droite à côté wana au cliquer et ko permettre au comme notifier dans ma prochaine vidéo te remettre en ligne bolanda et ensuite tozongia. Mais tu penses qu'il y a pour la qui audio. On risque de subir les sorts de Pasteur Coutinho. Non, Ndekonangai.
mukuna lobi na audio na ngala la ndaki ya lobi na comprendre sur le kola ndenge nini batoyo ba yeko kotsa ngai na prison batoyo bate FCC parce que lui n'a quis que le FCC c'est-à-dire que FCC ni alongola ke bilamba na kati ya mutuka FCC asale yena acte sexuel na mwana mwasi na soki chibola mimi usu mami a FCC mutu a filmé na mapanda makoloti sexe na eti na mutu FCC ndeke na kufunda e pa bazuzi non batika lokuta ta FCC ndio mimi na prison ndenge ya lo bakeno batie na prison non qui doit pas qu'ils aient FCC partout papa biso bakabiliste tolobi boye toza pe la dossier na biso ba plainte na biso zo constituer yango toza ko élaborer yango to ko déposer yango et pas bazuzi contre mukuna pona nini akoki ko importuner leader na biso Joseph Kabila Kabange te ni Mzee Laurent Désiré Kabila héros national moyo batuma to ko ndima yango te tozo préparer plainte na biso contre mukuna isika zali to ko déposer yango wana contre na biso bakabiliste toza belé to ko déposer yango tout le monde. Donc, on a la nuit à mon avis, non, là, le kuta. Et puis, la Congo, comme il y a quand il y a en prison, au Béli AVC, oh, ils ont maladie, il faut qu'il y ait l'hôpital. Mais on va côté à la Kuna. Pour nous, il va bien. Quand il y a un dossier, vous avez là. Voilà, Boti Kolanda Wana, intervenant, Oyo a l'acquis clairement intention la banque à porter plainte. Il s'agit de Claude Molicho, Oyo Azali, journaliste na RTNC, mais qui s'identifie comme kabiliste. Donc il y a plus kabiliste que Kabila Yemoko, plus kabiliste que Maman Olive, plus kabiliste que Bana. Il y a Joseph Kabila Ouabota, en tout cas c'est réclamaka. Bongo a lobby très clairement que Bango, Bazali, kabiliste, Bazali Pebele, Bazali Kobongo. Pour porter mukuna plainte pour ba propos diffamatoires ndenga finga ki Joseph Kabila na be mission o ya le kanaki bango o baza ba proche ne donc celui Joseph Kabila ko porter plainte te wana etalié mais bango ba baza ba kabiliste ko le quand même na yemoko Joseph Kabila ba décider ba ko porter mukuna plainte donc volonté o ya ko porter mukuna plainte est-ce que zali ezotinda matin na volonté ya ko mona ye ko tikala na kati ya makala wana po abimate parce que ko bimana ye lingi kolobaki ya ko zongela lisusu avec force mouvement na ye éveil patriotique pe a ko continuer donc ko déranger Joseph Kabila et donc il faudrait ko kangaye monoko pe ko obliger a ko s'exprimer lisusu te en restant à makala a rozala na capacité wana te ya ko continuer à ko s'exprimer ndenga zalaki na ba énergie surtout libanda. Je rappelle que likolo ya évêque Pascal Mukuna justement journaliste Israël Mutomba bimi victime na kati ya chaîne Congo Web parce que ba boy balingi lisusu te espace ya somba kawana chaque mois pour qu'à l'exémission na boso na politique ale kali lisusu te donc ba éveil patriotique Pascal Mukuna et sali ba victime belé parmi lesquels en tout cas Israël Mutombo o pendata ngoma ki émission sukatanga ya Maki Ibrahim Kabila o yaza ko s'identifier le roi mona Mzee Kabila o yo a porter qui peut soutenir na Pascal Mukuna yango penzande sali à en croire balandi disons direction à Congo Web ezali déjà à partir de l'émission Mukuna sala ki ndenga zaye koloba bango bazo ki ba menace belende ba juge ki bon en tout cas soit Israël Mutomba revoir carnet à revoir émission naïe soit alors carrément balongolaye donc c'est ce qui s'est passé et bendi makambo belé donc voilà ma conséquence parmi ma conséquence il y a éveil patriotique il y a Pascal Mukuna parce que Zala qui ko utiliser plus médias il y a Congo Web dans la émission boso na politique alors que yemoko pas dans la chaîne de télévision to ebité sur kuna tezaki pena makasi tendenge Zala qui na émission bosolo na politique donc voilà ba plainte au union surtout surtout Tolandi yango bien na ba plainte au union surtout parce que déjà dans l'entourage ya Mukuna bazaye kolobake o ya mami Chibola to mimi Chibola azala qui instrumentalisé par batu ya PPRD batu ya FCC pour que akora osala o asaliwana parce que en principe comme ya zali veuve ya kanchate donc azali akoyi ko réclamer pe bien mon côté parce que aza moi si au kanchabala qui légalement té donc ce kaza qui na relation na kanchazaki certainement les kango quant à dire ce qui moi na effectivement là qui moi na kancha encore qu'il faut qu'on déterminer lien wana à paternité entre kanchana moi na wana ce que zali avéré moi na effectivement za na ba droit mais tout comme les autres enfants donc yé mami Chibola vu que l'enfant a mineur ndako iko ya au nom de l'enfant mais plainte na yé à ça qui plainte na kombo ya moi na parce que nous
sachions yé à se plaindre qui na makambo ya viol conséquemment na ba vidéo biso tomona qui déjà ou les kanaki yé moko du reste a filma qui peut sous rétention à ba document ko cause la valable je pense ce qui kaka ba document wana moto azai ko réclamant oui pas za mokolo ba document wana sinon il a un sens té donc je pense que menace de mort ceux qui violent les avérés donc menace de mort aux un peu puisque c'était lié et aux alapés difficile vraiment à prouver donc voilà un peu makamde nezali koleka mais autour de ça ce qu'effectivement bato FCC bangonde ba sala ki ba kabal wana avec Mami Chibola pourquoi ko piéger pasteur à Kangama et que sikoyo ezali lokola ba pelisa ki moto et que moto bandi ko sa netima ko kufa basa ko bakisa bakoni pour ko renforcer moto kufa te bakoni wana bazo bakisa notamment ba plainte ya bato ba bengami ba membre ya famille ya Kabila na bato mso ba li proche ya Kabila pour ko reprocher mukuna ba propos na contre Joseph Kabila alors toujours mituna pourquoi est-ce que famille Kabila yé kaka sikoyo pourquoi bato un peu ba se réclamer proche ya Kabila ba yé kaka sikoyo en appui na plainte ya Mami Chibola ou sali ke ba tia mukuna sous mandat d'arrêt provisoire question tokoyi komi tout nous sommes en droit ya remis poser yango wana zalier moko ko talisa na biso peut-être que effectivement ndenge kaka lobama na mboko qui a une main noire derrière cette affaire to bipé les sous mukuna kuna depuis prison ça ko se plaindre belé sur ba conditions sécuritaires na yé to landa ki audio salaki epai wa pasaki komilela ke baza ko sa tentative ya kokota na cellule na par réfraction pour basala peut-être mabe ensuite ki kabela ki akenda ki na dispensaire wana hôpital eza na kati ya makala misusu même ba audio misusu yo ki a comme concentration makila bon rien de tout ça n'a pu être vérifié et to juipe côté na o bazali ko diriger prison ya makala kuna pour que tout confirmer ba information nyo surtout wana donc les choses na biso to zokoma vraiment Nasuka, mais quand même, Tala, plainte Oyo, Claude Molicho bazo projeté basala contre Mukuna Soki et ko charger le sous davantage Soki comme ma yeti wapi mais visiblement makambo zali prêt à ko s'arranger te pona avec Pascal Mukuna peut-être que au sein intervention à haut niveau pour que moi makambo ko ka ko bongama pona yé tellement ba plainte zali kaka ko bakisama contre est-ce que avec Pascal Mukuna en 10 ans o ekoya et ya en commençant le bitumana éveil patriotique est-ce que Athéna qui compte na ba précédent na ba réalité les kana qui avant notamment neti na makambo komela ka Coutinho makambo komela ki ba Franck Diongo komela ki ba Diomi Ndongala parce que yé na ba émission na za ko lo bakaza tenir compte nango mais est-ce que zala ki azolo bango likolo te pensant peut-être qu'il ne serait pas arrêté est-ce que zala ki vraiment ko terroriser makambo wana po yeba que combat o nazo mener makambo komela nga penza yango rien n'est sûr hein pour modèle makambo zo kendele zo zala vraiment qui to côté espérant que avec Pascal Mukuna on recouvrer liberté na ye pe a toujours l'énergie wana pe na courage wana ya continuer bitumbo ye abandaki to comme na suka lisona biso je rappelle que bako landa DMTV ce qui bon c'est là qui bon tika la biso like hein et commentaire p on peut continuer à échanger à travers des commentaires et vous allez payer bien les sous s'abonner ceux que vous en avez abonné ou cliquer pour comme abonner p ou cliquer la cloche juste à côté wana ou comme notifier dans la prochaine vidéo pour mettre en ligne coronavirus réel continuer à respecter la mesure barrière pour tout bakomi batela afin que tout batte la paix entourage nabiso prévention zali seul remède efficace contre maladie wana to bukanate to mi batte là. Merci beaucoup, DMTV vous dit au revoir.